So, lundi ya VOA. Tozali na émission na biso na Bozindo na Edi Isango na VOA. Lelo tokolobela lisikulu ya président Félix Tshisekedi alaki kobanda na poso eye masolo na mboka mpona koluka bomoko lisanga to pe liboke moko mingi na français union sacrée eye kotambola na ye na dynamique ya sika ya politique pote FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila e yango esalami tomoni nsima na botiami mpe bolapi ndai ya bazuzi basato ya cour constitutionnelle bayiki balobi abuki mobeko basusu balobi esalami malamu me matata ezalaki makasi mboka etelemaki mpona linaka ya lelo to émission na biso ya lelo tokozala na babiangami basato tozali bongo na professeur Kibiswa na OPES azali professeur atangisaka makambo matali matata pe boluki kimia na yango pe makambo matali bobomu ya bato mingi to pe génocide awa pe na ekolo kuna na RDC tuza pe na monsieur Kaluira azali mokambi ya CCT coalition des Congolais pour la coalition et la transition. Tozali pe na ndeko na biso moko ya Filimbi moko na bayi Filimbi Carbon Benibeya Israël ye pe akoloba na émission na biso eye to ko bandana kotuna moko disikulu ya président ezelamaki mingi ata wana États-Unis ata bisika misusu bato bazali kozela yango tomoni esali mwa makambo ebele moko ayebisa biso boyambaki yango ndenge tokende liboso na professeur Kibiswa na OPES nayebi te soki aza na biso sikoyo mpo nazomona ye lisusu te yebisa biso soki ozali koyoka biso na oyambaki yango ndenge nini. Ok, ndeko na biso beya Carbon beya yebisa biso yo oyambaki discours wana ndenge. Non ezalaki malamu mingi koyoka président koloba donc toyambaki yango positivement. Ndambu ya maloba président alobaki bazalaki yango mingi ezalaki ya de cela 2 jours tolanda bongo lisikulu. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en ce jour du 23 octobre 2020, je m'adresse à vous, souverains primaires, dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation politique que connaît notre pays. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les parties signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit
qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe. Construire la démocratie, organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels, renforcer l'état de droit, bâtir nos infrastructures, assurer la santé à nos populations, garantir l'éducation de nos enfants, donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces Voilà, donc toyoki mwandambo ya lisikulu yango motuna liboso ezali mokonzi ya mboka alobi toloki parti wana te akosala makambo banda na poso oyo boyokani mpona masolo oyo ekomema dynamique ya sika to mpe lolenge makambo ya sika ebandi okende na union sacrée, c'est-à-dire na boyokani to mpe bomoko ya nini. Est-ce que tokoki koloba lelo ete mpona biso banso tozali awa tokanisi ke yango nde ekomema kimia na mboka nyonso ndenge mokonzi alobi tozalaki na ndeko na biso kibiswa ye azali moto atangaka makambo ya koluka kimia mais alongwe na connexion tokende bongo d'abord na monsieur Kalwira ayebisa biso bongo tozongi na monsieur Beni Carbone Beni. La solution est longo de rédiger pour la charte d'entente nationale. Kasi yango wana te mokonzi ya mboka alingi asala parce que alobi azobengisa ba acteur nyonso bazali na bozito na mboka oyo bakontaka mingi mpona oluka kimia. On ne trouve pas la solution au problème en utilisant la même personne qui l'a créé. Aussi, tu as dit que Bandakala, UDPS, Oyo Tshisekedi Azokamba, Balamuka, FCC, PPRD, basi bakianda ba dialogue ebele avec l'église catholique, ba bazwa solution te. Tokozongela likambo batu wana baozala kati. Il faut pas basala eloko avec baktoro bango moko baponi. Potozon yalaka na problème na yango. Deto lingi fweza la inclusif. Ezo appelle solution globale. Éviter question à crise de légitimité, éviter question à identité, éviter question à sécurité nationale. Et puis tokozongela yango tokeno na ndeko Carbone Beni ndeko na biso Carbone yebisa biso yo moni ke yango nde nzela ya komema kimia na mboka lokola tolobaki awa. Ndeko auteur de Jacques Lobelika moko likambu motuna bato bazotuna banani bakozala na ba consultation na parce que mokonzi mboka lobi akosola na ba acteur majeur na obanda na yo ndeko Beni jebiso banani esengeli bazala na pona yo. Esengeli ko considérer opposition simana yango esengeli ko considérer société ba organisation ya société civile oyo ezali tant na diaspora ya mboka tant na kati ya mboka awa ba organisation oyo etalaka mambo ya droit de l'homme oyo etalaka mambo ya ozangi na écran na ebite soki okolinga komona na tobi to chaputo na OK.
Alors, nakoki ko continuer koloba. Continuez. Donc, kozwa bandeko ya opo ya société civile na ba groupement na bango ba o batali makambo ya basi ba droit ya femme ba droit de l'homme parce que na kati ya crise ba violation des droits de l'homme eza bato batali makambo ya élection ba organisation et soki par na ba question électorale ba jeune bilenge ba organisation représentative ya ba jeune ba mouvement citoyen voilà ba composition na diaspora est important. Président Ayo Kapé, ba structure congolaise, oyo évoluera na diaspora, oyo pezali na moi sérieuxité na katia msala na bango et puis baza quand même na quelque chose à dire. Donc il faut ezala ezo abatunyo soana mais ba organisation ezebele ya onde bato oyo bakoki ko loba ko solola il faut baza ba groupe oyo eza quand même na moi légitimité na bien on a lingala te hein moi existence moi kondima manakati ya peuple au baza quand même porteur baroki kozala un peu na moi voilà légitimité pour porter ba voix et puis ba portaka yango déjà merci tozonga na ndeko na biso Kalwera ya bandaki ja koloba makambo wana ye pe aza moko na bayi Congo bavandaka na mboka na libanda aza moko ba diaspora ndeko Kalwera mpona yo banani nde esengeli bazala bande ja koloba yango na baki to koloba yango yebisa biso na mpona que à distraire les Congolais, babosana essentiel, abo que la bango et loko moko la diversion. Na bengi yango nini. Elingi koloba que un, likambo ya mutuya o ezo préoccupé ba Congolais à liboso, ezali koloba que question oyo etali mabele na biso ya mine oyo tolingi mema balkanisation. Wana à liboso. Yami ibale. Eloko ya consulter bateau. Elingi koloba que tozo continuer que tourner en rond. On ne peut pas reprendre les mêmes acteurs pour résoudre une crise. Tu as dit que crise toujours reconnaître les lots et outils et pas il y a eu de peste. On a vu ça à Longé. Donc, tous les faire, donc tu peux continuer de rebobiner les mêmes choses aux acteurs majeurs. Acteurs majeurs, à un résultat où à même pas na Congo. Acteurs majeurs, à zali moto yote ou à toujours problème nandako. Yango Bible lobby que ceux qui le boko moko ezo pekisayo kotambola nanzela nzambe alingi il faut kokata yango. Ça veut dire que ceux qui félicitent Tshisekedi en tant qu'acteur nouveau, Azolinga a renouvelé, a restructuré l'action politique à Mboka, Nazomona FCC Oyo et préparé crise électorale majeure, quelle solution va comme la biso. Nazomona Yé Félix Tshisekedi Moko, na UDPS va préparer crise majeure, qu'est-ce qui va nous apporter de nouveau, même si ça mettait à la table. Yango tolobi que il faut tous les acteurs, que ça soit bazan en exil, bazan à Congo, bazan à société civile, nous devons nous asseoir total en miso, total en nini ya kolimbo le problème ya Congo, topé sabana na biso possibilité ya espoir, paix à venir. Mais au un sentiment côté à CCT que Félix Tshisekedi n'a pas partenaire na ya FCC bazo pinga sikoyo ba étouffer soulèvement du peuple au bazo réclamer abrogation ya décret oyo esala commune ya Minembwe ndeko to ko na makambo ba oloba to ken makambo ba oloba ozo bango mo mingi mais to ndai non ba acteur pona yo en clair donc dialogue et pas consultation parce que à cette consultation elle ni kolobeke ba ozalaka bangona nya bazoti amboka na mai or dialogue ouvert inclusif na to mona kina Afrique du Sud et on permettre les acteurs nyoso alors nyoso ba mais ça total la bonne année 18 ans après
FCCPP de bazotia mboka na mai. Donc, on a question donc consultation ou dialogue ndenge bozolo ba bino mbale pona yo bato ya FCC na bato ya cash sengeli bazala tu bazala te. Il faut dialogue inclusif. Il faut pas le acteur majeur. Le acteur au 10 millions à Congolais, on est acteur majeur. Le majeur, on gérer le chômage des autres touchés. Plus de 90% des Congolais, on est acteur majeur. Le gérer Mboka. Papa, Mboka, et ça n'a maboko ya bapaya. On est acteur, le Justement, tu passer na deuxième point na biso eza makambo ba olobela bandisha olobela ngo président Yemoko asalaki na a présenter na discours na ye ba point oyo sali ki mboka etelema lelo na coalition na bango donc abandaki na makambo itali seni mabongisi mapunami alobi makambo itali ba entreprise ya portefeuille ya l'état alobi makambo itali diplomatie na kati opona bino eske makambo wana kande esengeli sali balobela ngo to esengeli makambo mosusu pe na kati elobama kara Azolingana lobaboye en une minute. Okay? Ouais. Et ça, 18 ans, bientôt 20 ans, n'est-ce pas? Ouais. Bakuta na kakaka bangwa ngo bazolo bakia bako trouver solution na crise. Félix Antoine Tshisekedi tozalaki na ye na opposition. Tozalaki lokola bato ya maboko pembe. OK? Tu wana ye moko bosoto yango et empêché ekosala ça fait 2 ans à reconnaître yango na discours. Yango tolobi que bazali ba acteurs majeurs et il faut faire avec des acteurs nouveaux. Et pour faire avec des acteurs nouveaux, il faut un dialogue inclusif qui associe toutes les forces du pays, toutes les filles et les fils du pays qui ont les soucis de ce pays-là. Zozo abami bite boti abango lisusu na mesa bolo babolo ka solution pana moyibi esila waneza kusekana na bana mboka yango tolobi il faut tolongwa na concept ya consultation toko tangana na concept ya dialogue national inclusif pour sortir de la crise ce qui est salemi boyete biso na ngambo na biso côté ya CCT toko utiliser article 64 ya constitution pour to bengana bango parce que mboka il faut elongwa na souffrance oyo bana mboka ba souffrir Jambo tozonga na ndeko na biso carbone na kena mbangu epa ya ndeko na biso na opes aye mais ekomi na mwa pasi mpona kotisa ye na émission po ese bandaki nazomona ye mais mpona kotisa ye kozala mwa difficile na toyoka ye tozoyoka mongongo na ye mais mpona kokotisa ye so na niati bouton wa eza technique lokola tozosala na bacondition mosusu za mwa difficile ok ndeko na biso na opesa yebisa biso kibisa na opesa yebisa biso tolobaki liboso motuna ezalaki koluka kimia makambo eza koluka bomoni ke mema kimia to ya mibale ezalaki banani nde esengeli bazala na masolo yango ndeko na biso Kalura Emery Kalura yalobi isengeli ezala dialogue c'est-à-dire masolo ya kufungwa minene bato nyonso bazala mais alobi bato batie kokoso na mboka bango nde isengeli batia mapembeni ndeko na biso carbone bay alobi peni alobi ezali nde consultation c'est-à-dire bakotuna moto na moto amoni nini na makambo ezali pe bakozwa makambo nyonso basangisi mpo babimisa solution alobi ezali dialogue te mais motuna tozotuna sikoyo makambo nini tokoloba yo na moi makambo nini esengeli baloba tolobi ke président moko atangaki déjà 5 problèmes oyo eza kosala ke lelo mboka etelema na boyokani na bango ya bokambi mboka atangaki diplomatie atangaki portefeuille de l'état atangaki kimia atangaki seni atangi pe mabungisi mpona maponami yango nakanisi nazangi mosusu ndeko na biso na opesi yebisa biso omonana te na oluka fotono na atia yebisa biso mpona yo makambo wana nyonso olobi nini au président alobi baacteur alobi nde baacteur majeur ya politique
mais lui peut acteurs sociaux politiques majeurs. Alors oui, dans le discours, les acteurs majeurs politiques et sociaux. Kasi banani makambo nini bakolobela kuna parce que président Tanguy 5 bato bakanisi makambo mo ezebele makambo nini esengeli baloba po te mboka ekende liboso eza débloqué. Mais yango nde ekangi mboka sikoyo est ce que yango nde bloqué lokola siko mboka ekomi bloqué tokosimba ke lokola ndeko na biso Kalwira yo po lobi baloba pe makambo tali makambo ya est ya Minembwe pe bisika misusu ezaka Minembwe te ok ndeko na biso Beni soko oza wana Carbone Beni yo oza pe na makanisi ndenge moko na moni lokola aza te mais toloba boye lokola tozosalela internet connexion internet eza mwa matata toloba boye nayoki bandeko na biso ya FCC parce que ndeko na biso Kibwisa alobi esengeli bato nyonso bazala po te solution ezala bango balobi eloko liboso bakomema na mesa eza entre autres likambo ya bazuzi oyo parce que yango nde esali ke lelo makambo nyonso ebeba balobi mokonzi ya mboka atambolaki likolo na buku likondi est-ce que bino bokanisi te yango nde esengeli babandela koluka kopesa solution na yango ndeko na Kibiswa mais ndeko na ngai soki otali bien makambo nyonso eza kosangisama makambo otali bazuzi alobi makambo ya seni mpe na makambo ya kobongisama mponami makambo nyonso otali bien eza ya kokangama mpona kotala ndenge nini moto akozala na bokonzi likolo na mboka yokanisi te yango nde ifo kopesa yano déjà seni tomoni meme banganga nzambe bapasteur batambwisa bitonga bakoki te basali sanza motoba bakoki te kozwa moto ekino sikoyo kuti baeglise mosusu esani te panzana mpona ya makambo yango alobi abundi me bipekiselo eza ebele yango wana azwi mokano te esengeli aluka nzela mosusu abundi mingi mpona makambo wana alobi alobi abundi me bipekiselo eza ebele yango wana azwi mokano te esengeli aluka nzela mosusu abundi mingi mpona makambo wana alobi toke pa ndeko Carbone Mbango bandeko na biso ya FCC balobi lokola blocage euti na makambo bazuzi yango nde esengeli babanda parce que eza buku likonzi nde ebukami soki tokobi boye makambo manso ekozala na nzela te nyonso ezali mabe yo omoni bongo oboni boni ndeko na biso Beni Carbone nalandaki mokambi molandi to pe secrétaire permanent adjoint ya PPRD koloba yango na bandeko na biso ya Pep Congo na interview asalaki kaka nsima na discours wana bongo ndeko na biso Kalwira yo lobi nini likambo wana babanda na yango te parce que yango nde balobi eza blocage mboka kangami lelo mpona yango nga nalobi boye natoni nano ndeko Nobese Kibiswa ça fait longtemps mbote nalobi boye natondi kutu analyse na ndeko Nobese Kibiswa ngai Félix Tshisekedi tobundi na ye pene penza ok tolobaki que on ne remplace pas les médiocres par les cancres. Est-ce que Félix Tshisekedi, même si maponami na ye ezalaki contesté, est-ce qu'azali moto oyo azolinga à inscrire passage na ye na palais de la nation na histoire ya mboka, ou bien azali moto oyo azolinga asala oyo babengi copier-coller du pareil au même. Copier-coller ezali nini? Makambo ya positionnement, lutte à position. alobi yango ye sikoyo naye tozomona azolinga nde asala oyo babengi coalition électorale en utilisant les mêmes acteurs. Nde biso toinsiste tolobi elingi koloba ke 2 ans après
espoir oyo Félix Tshisekedi apesaki bana Congo ekwei na fleuve Congo ekwei na mai soki ye alingi a contredire biso bato ya CCT eh bien a consulter ba miyibi te a se démarquer yaka ba miyibi aloba ngai Tshisekedi nazali moto ya renouveau et on ne construit pas le neuf avec le vieux. Donc, naza moto ya renouveau, namoni que pendant 2 ans, bato ba toujours ba miyibi, maintenant na bongo wana nde opesa kimia na mboka soki basu batikali libanda. Wana nde kopesa kimia parce que d'un côté, tokozala na armée rémunérée, tokozala na enseignement, ba enseignant bazali payé, social ya bana mboka ekozala prise en compte, corruption ekozala détruite, parce que ba acteurs nouveaux avec une vision nouvelle va permettre na Félix Tshisekedi à salao ba bengi na français nouvelle impulsion. Souverain primaire ba ki oti ka etembengité en disant aux acteurs majeurs acteurs amoibi ya mobomi ya corrupteur oyo azokanga caisse nationale po ba enseignant ba futamate wana ndi acteur majeur tozotuna pe mutuna mosusu oui mutuna mosusu ezali parce que baninga balobi parce que ndenge moko lelo yo tomoni nazoloba bato namoni tomoni réaction na bango sona lobi makambo ya FCC awa parce que namonaki kalaka mokambi molandi na yango Ferdinand Kambere koya nolandi ngalobi pe tomoni réaction mosusu eza ya Martin Fayulu oyo azongeli kocha na Twitter na ekoloba biso tutu tolobaki plan de sortie de crise na biso yangoyo na plan de sortie de crise wana alobaki mo makambo belé na kati ko réformer ba institution ya mbongo na élection pe makambo susu bino bolobini na bandi na yo kaka lokoza maloba Emery Kaluira. Oui, naza totalement d'accord na président Martin Fayulu, na totalement d'accord. Toki jamais ko sala ba bengi rebobinage la kisini. Toti kaka bato kako bazoli bamboka bazo bomamboka bana na biso bana avenir était batika la grande parce que bazo mi benga ba acteur majeur. Ngana sina lobaki na voix d'Amérique que ceux qui m'aponami ezali ya solo Joseph Kabila na FCC bakozwa 2% de na lobaki yango wana yo mutozoloba esengele moni sama na terrain justement et comment ni sama na terrain donc naza 100% d'accord na président Martin Fayulu il faut to redéfinir action politique ya mboka na biso il faut to longwa na boumbo ba politique mais est-ce que c'est différent na au président Outi Koloba exactement la même chose parce que au lieu à Koloba la dialogue et azoloba consultation ça veut dire que azosa la nenya basala kana restaurant ozo kona ba interlocuteur à la carte or biso tolingi boyete tolingi ya lobi que non ngai moko na reconnaître que un maponami ezalaki à lokuta deux mboka ça fait 2 ans nazokoka eloko te 3 nazolinga sikoyo nasala oyo babengi union sacrée po tosauve mboka alors mpona kosauve mboka baoyo babloke ye bazali bainterlocuteur valable te donc il faut en recourir na bainterlocuteur oyo bazali nouveau avec impulsion nouvelle nga na koloba boye mpona asilisa na sujet oyo soki Félix Tshisekedi amiti na même jeu ya bato oyo babomi mboka nga nazo répéter oyo tolobaki après situation ya Minembwe tolobi a démissionné alobaki naza incompétent na démissionné soki alingi kodémissionné te asangisa sikoyo bato ya sika po bakamba mboka na biso autrement parce que comme ça fait 20 ans 26 ans que bana Congo bazosouffrir et ya azoloba baacteur majeur dans renseignement oyo ekomi na bureau na biso ya sécurité ya CCT elakisi ke baconsultation yango kutu azosala azoutilize kaka bato oyo kaka babomi mboka bamiyibi et nous disons tolingi un dialogue national inclusif où tokomana na miso toloba nani asalaki nini bamosusu base repentir bamosusu base convertir nazongela likambo wana na bamosusu mena aloba déjà Congo esali combien de dialogue depuis indépendance tokomi na soki 54 zelana ya pesanga chance
dialogue eleki ebele mais ezalaki organisé par les mêmes acteurs yango tolobi ke soki Tshisekedi pe azosala oyo babengi na anglais remake ya même faux dialogue esengeli kaka adémissionné na ye po soki adémissionné comment ozoloba faux dialogue dialogue oyo tosalaka na bamosengo na banini ezalaki ya lokuta conférence nationale souveraine ouais. Ouais. CNS ezalaki ya solo kasi basabotaki yango par les mêmes personnes véreuses mais mpona lelo sikoyo tozali na moto oyo atikala koboma te atikala kokamba te azali moninga na biso Félix Tshisekedi donc il n'est pas coupable de quoi que ce soit sauf ce que tosali audit ya 2 ans na ya gestion nde tokotala est-ce que ye mpe azali moyibi to azali mwana malamu mpona mboka donc nous considérons que tozali na acteur nouveau oyo akoincarne nouveauté oyo akoincarne nouvelle vision mais soki ye mpe alati kaka bilamba ya Mobutu bilamba ya Joseph Kabila bilamba ya bamiyibi nyonso oyo babomi Congo nayebisi ye lelo azokanga ye tokobengana ye tokoutilize bana mboka tokobengana ye en vertu ya article 64 ya constitution ya mboka na biso ndeko na biso kibiswa Martin Fayulu lobi na mwa moke akomi ke nkokoso ebandaki banda maponami yango apesi plan to pe miango na ye ya kobima na nkokoso oyo banda kala donc yango nde soki elo mosusu te yango wana nde fo balanda mpo nkokoso euta na banda maponami yo olobi nini oyo baide na ye akanisa mpe seko babengaka na faisabilité ya makambo azoloba ndeko carbone ozongi na écran tie biso nyonso na écran mpona naboyake tozikima yo mpe ndeko na biso kibiso ozongi na écran eza na baproblème technique bon eza malamu toloba tokoba nalingi mutu na mutu ntango azopesa baide na ye atalaka mpe kote ya faisabilité ya baide na ye soko olobi d'abord comme spécialiste en matière de résolution des conflits, de négociation et médiation, position yo bato baza koloba lelo, c'est normal, chacun a toujours une position oyo eleki motuya au début. Mais tango ba okutana na mesa, ba spécialiste ba koluka bango, ba kende na oyo ba bengaka ba intérêt. Eloko nini etindie aloba ndenga zoloba. Est-ce que toki koluka solution na likambo yazo oyo memie aloba makambo azo nde nzela ya ifo okende. Format ezala oyo tobengaka dialogue ou bien je ne sais pas conférence et consort. Est-ce que ozotikala koyoka ngai? Edi ok. 5 sur 5. Merci beaucoup. Donc, format est à la consultation, est à la dialogue, est à la conférence, est à la eloko moko ya munene koleka conférence nationale oto salaka na 91-92 esalemi nano te. Kutu na kanisa kitango ya koya mwana ya Kondo Etienne Tshisekedi akobanda na eloko wana lobi ngai na lingi na zongela na oyo etikalaka na non appliqué na conférence nationale. Mais je ne peux pas les condamner tout de suite. Je voudrais bien lui donner encore la chance et lui donne encore la chance aux politiciens congolais pour que s'ils peuvent encore se remettre pour que nous puissions reconstruire la paix et le pays, c'est cela qu'il faut. Mais, proposition Koloba, longola batonyon so yakala, miyibi nyonso wana, batonyon so bazana makila, nde bango bazako kambamboka depuis Laurent Désiré Kabila. Bango nde bazako kambamboka. Bato miyibi, Laurent Désiré Kabila tango aye, olia bengana miyibi, a embrassé bango, a lobby révolution, pardon. Conséquence, tous les voleurs, tous les mobutistes dirigent aussi, ont dirigé et avec lui et avec Joseph Kabila. À cela, on a ajouté les assassins, les génocidaires qui sont aussi au pouvoir.
Alors maintenant, nous avons des groupes armés nombreux à l'Est qui sont financés par eux et par leurs complices des pays limitrophes. Vous allez dire, nous n'avons pas besoin de vous, alors que vous êtes allés vous entendre avec eux à Sun City pour arriver à faire la petite marche que nous avons faite depuis 2002 jusqu'à 2020. Ce n'est pas logique. Et si nous allons dans notre histoire, vous ne savez pas pourquoi le gouvernement de Tshisekedi, issu de la CNS, avait été bloqué. C'était cette option-là extrémiste, de dire Tshisekedi avait constitué son gouvernement des personnes nouvelles, envoyées par ces voleurs, tout ce qu'on peut appeler là. Conséquence, le gouvernement avait été bloqué et finalement, Tshisekedi a été amené à démissionner et à partir. Nous sommes allés où? Nous sommes rentrés à la case de départ. Et les rebelles sont venus, ils ne nous ont pas apporté la solution. Je n'ai jamais été d'accord avec tous ceux qui veulent absolument dire qu'il y a eu libération. Nous n'avons pas été libérés, nous avons été occupés. Et jusqu'à aujourd'hui, nous le sommes. Est-ce que quelqu'un peut me dire le contraire? Donc, on a eu Sengeli, tout batunion sur Bazana. Mais na tuna ki motuna na bapiste bazo pesa, na bandagi na ona yoka ki pa mukambi molandi ya PPRD, Ferdinand Kambere na Top Congo Koloba, ete iloko liboso Sengeli kotia na mesa, iloko ekangi makambu nyonso po yango nde likonzi ya démocratie. Je voudrais Martin Fayulu yepe abimisi ya ye plan de sortir lobby manso eto komi nango lelo ezapo koko se uti na mapuna mimona mais salama kama be yangwana esengeli bazongela apesa déjà plan de sortie na lobby même bazongela mapuna mina kata plan ya sortie wana mazongela mapuna mi na lombango et puis alobi makamusu na kati na kati musu butanga pona ngai ndenge na uti koloba ya Fayulu ya nani Kambere ya mutu nyonso tia yango nyonso esika moko ndenge tosalaka dialogue intercongolais na Sun City et consort tozui yango nyonso totali quelles sont nos priorités kolobate que oyo eza mabe oyo eza kosala yo pasi yo Kambere eza peut-être que c'est yango te mutu ezosala pasi epa ya Tshisekedi, yango te mutu ezosala pasi na epa ya Fayulu, mais biso nyonso bango nyonso baza ba Congolais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut prendre le tout, mettre un paquet et commencer, mais en sachant que lorsqu'il y avait dialogue intercongolais, il y avait un chef d'État, c'était Joseph Kabila. Il faut toujours regarder les précédents. C'était Joseph Kabila, le dialogue s'est fait sous sa présidence et les autres sont venus les rejoindre, ils ont constitué le monstre de 1+4 qui ne nous a pas produit non plus les éléments nouveaux, mais les gens se sont servis, ils sont partis. C'est comme ça notre pays. Malheureusement, tout le monde vient pour occuper les postes, mais pour ne rien faire. Pour ne rien faire. Et ça, Ngana Lobi, Kabila, Tshisekedi, Fayulu, Nyonso bazali na kati ya opposition, Katumbi, Bemba, Muzito, tout le monde là, ils font partie du problème et ils font partie de la solution du problème. Il ne faut pas les exclure. Si vous les excluez, vous êtes déjà à côté. De la même manière qu'on n'a pas exclu parce qu'il y a lobby, tout blobela, les cambo, il y a mapunami wana otusala kama be et tout bandela mapunami na lombango. Et tu ne peux pas écarter ça d'un revers de la main. Il ne peut pas lui dire bon parce que c'est ça que je veux et il n'y a que ça qu'il faut. Non, parce que yemoko ebike a lobby aponamaki kasi azalaki proclamé. Donc, à reconnaître yango que ye moto azana imperium te. Mutu mosunda azana imperium. Bon, siko okolobaka na mutu wana yolongo wana esili. Est-ce que nous allons avoir la solution? Et dans tout ça,
oyo nyonso bazali na armée na biso o baza ba congolais te. Voilà un autre problème épineux. Avec l'armée, vous allez faire tout ce que vous voulez faire. Nous allons rester là en train de parler, mais les problèmes fondamentaux de notre pays, parfois ça ne nous préoccupe pas, c'est occuper les postes qui préoccupent les Congolais. Et là, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que tu peux nationalité, parce que les ali comme muneni tokolo belango te na minute moke. Les ali comme nationalité te bako sa ote. Les ali comme nationalité te. Ok, tokozongela yango, tokozongela. On a les kambang na kona biso carbone yebse biso ba bazo pesa ba piste de solutions. Martin Fayulu a bandi attendi a yep alobi problème tous en ngolo le uta ba élection et les cas qui est salama qui mabe. Pona ye esengeli tozongela mapona mi alobi plan de sortie de crise na ya tchaki yango na besa. Yo lobi nini? Alobi basala ba mbongwana ba bandala mapona mi ya lombango. Et puis ba réforme pona okende na yango olobi nini? Merci ndeko Edi ozolandanga malamu. Allô? Ok. Bon, malgré ba kokoso eza ya connexion eza mabe mais ezali eza émission moko intéressant pona ko fixer opinion ya bato oyo bazolanda biso. Nazo insister eloko moko. Toyoki président na format oyo alobeli dialogue te, alobeli consultation. Consultation ekoki ko ouvrir une voie à un dialogue. Ba consultation ekoki ko mema biso pe na dialogue. Dialogue eza ndenge ndeko ya CCT azoloba bovandi bo analyser ici le parti oyo bakozala prêt pona kokutana na président ko solola na ye bakopesa ye ba vie. J'insiste, ba vie wana président na discours na ya lobby, il reviendra devant la nation pona kopesa kozwa ba décision na ye selon ba prérogative na ye parce que tozali pe na kati ya régime moko semi présidentiel. Donc, le président Ogo a décision de maintenant au État lié en tant que garant de la nation. Tant qu'il y a un discours, on a répété il y a discours. À l'objet, aucun engagement politique, de quelque manière que ce soit, ne peut entraver la prérogative naïe en tant que chef de l'État. Prérogative constitutionnelle. Je pense que le discours aux Anango, il faut qu'on tourne autour de l'Okwana. Donc, Nengezali, décision y a joué. Akozonga en tant que chef de l'État, akoyoka batu akoza ba décision. Na makambu oyo koloba matango zotuna motuna na makambu wana nini koloba alobi ba priorité na ye ba oya moni. Ndeko président Martin Fayulu alobi ba makambo ya lobaki pona dialogue ndenge ndeko CCT azoloba ke kovanda ko restructurer ko revoir mais awana nous tokomi na lolenge wana te. Donc tozana nuke mutu moko chef de l'État garant de la nation na ba prérogative na ye ya chef de l'État alinga yoka batu. Donc ngana zotika la wana pona koloba ke sima nango soka yoki batu ndako ki koloba ke te. Il y a des questions complexes. Nenge professeur Azolo Bango, très bien. Oya lobi boye, oya lobi boye, oya lobi boye. Ezo kutanate, ezo se contredire, soit ezo bundisana. Alors, ce qui n'a bimi, n'a soit décision, ou bien appelé orientation, oyo koki peut-être ko rencontrer ba vie, ya ba oyo na ba oyo te, et koki koza mabe, na yango wana, a koki ko zwape, mokano, ya ko bengisa, dialogue. Dialogue ndesko ekovana na table bolobi mais na oyo soko tuni biso filimbi lucha par exemple na ndenge tozo discuter na bandeko CLC na bandeko ya le Congolais debout problème oyo tozo vivre ndenge ndeko azoloba yango ya CCT ezali effectivement résultat ya chaos électoral mututa koki koboya yango ni même président de la République. Donc na makambo soki biso tokutani na ye et qu'a invité biso tokoyebisa ye que constitution et lobby que Congo
na préambule nango elobi que notre pays traverse des crises politiques récurrentes. Mais la crise politique wana ezali ba crise ezouta na manque ya légitimité, ba crise de légitimité outaka na maponomi o eza ya mabe, maponomi o ezo refléter aspiration ya population te, ezo refléter nani maponomi o ezo lobela ndenge batu bapona kité, donc eza tronqué truqué. Alors yango nde pesi majorité et pas Kabila azwa ba gouverneur 24/26, azwa ba azwa ba majorité parlementaire, azwa ba sénat, eza lukuta ya ba élection wana. Ba élection wana eza irrégulière et Mimi Félix président sans que toyeba ke ba votaki na Tchangu na combien de voix, ye moko président a évité que na Kinshasa azwa combien de voix, na Kisangani combien de voix, combien de pourcents, yango nde conditionnant ki coalition wana. Donc premier point au biso tokolobeleza que lolenge nini ba institution, ba acteur politique, ba acteur ya société civile, na ba partenaire, tokoki ko arriver ko bongisa ba élection o ezo zela biso dans le 2 ans et demi, dans le 3 ans o eza liboso awa, po ete to vivre lisusu makambo yote, parce que nde kwazolo ba donc bino bokutanité na Martin alobi likambo presque moko, mais bokutanité tango azolo bake alingi maponami ya lombango. Non, maponami ya lombango, je crois que ezozwa ba angle belé, hein. Je pense que za technicité, biso toza plutôt na lolenge ya koloba que to tia siko ba garde-fou ensemble. Na bato baza na pouvoir, na bato ba na ba opposition, bato société civile, na ba partenaire européen américain pour que to revivre le sous marambo yote. Bon, ce qui que bato ba s'accorder que toza na capacité ya kosalisa maponomi mususu, parce que maponomi il faut bandele pas président, ba député, to refaire ba moyen ezali, volonté ezali, tant pis. Mais ce qui ezali te et que photo que na on a 2023 biso toza na lolenge wana eloko ya mibale ezali eloko oyo etali justice na mboka na biso. Biso tokoyebisa président de la République lolenge nini tozo réfléchir sur appareil judiciaire, ba réforme ya makasi po ete justice ezala indépendante, ezala na ba moyen esengeli parce que yango ndete ekotelemisa ekolo. Différence ni ezala obino bozolo bana oyo mokambi molandi ya PPRD alobi yango nde penza likonzi yango nde fo ba bandela koloba parce que esalami mabe. Non, mais ndeko ya PPRD azolobela makambo ya cour constitutionnelle parce que bango baza na guerre na bango politique que moto a contrôler Seni, mosusu faut contrôler cour constitutionnelle parce que même ceux qui Seni a pesi ba résultat si mana yango il faut cour constitutionnelle a valider baza sincérité bango nyonso ba politicien baza na ba intérêt tango bazo sala bazo agir pour leurs intérêts. Quand nous disons justice, nous voyons tout l'appareil judiciaire. Ce n'est pas que la Cour constitutionnelle. Et bandina C, et bandina OPJ, oya asambisaka batu na commune, et keina na nini na magistrat ya parquet. Tout l'appareil judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour de cassation, le parquet, les tribunaux, le cours et tribunaux. L'appareil judiciaire en tant que pouvoir, il faut total à l'olenge nini. Et koki kozala malamu là, nous allons donner au président parce que na oki opesa ba détail awate, to opesa président lolenge nini en détail tozo raisonner. Troisième chose, l'appareil législatif, le pouvoir législatif. Biso tozo raisonner maintenant nous ezali option auto levété, mais il faut qu'on raisonner lolenge nini pe majorité parlementaire koki kozala reconfigurer, c'est une option. Otokola qui sa président, est-ce que esengélité kozonga na konomé informateur par exemple, ko identifier majorité. Alors donc ba piste eze belé, est-ce que na marambo itali économie en mboka. Donc je reste na lolenge ya consultation sans pour autant koloba ete dialogue eza mabe. Mais na minute oyo tozana na consultation et les consultations peuvent ouvrir la voie à un dialogue. Mais maintenant, là, on ne peut pas... Je ne pense pas que format au président Pessi et Zali format au il y a dialogue. Voilà un peu. Makambango eza
ezopesa posa kolanda mingi mais tozwi ngongo ebele na kati tokotuna motuna mpona dernière tour ya question tokoki kozongela yango nsima soki bozala mpe dispose olobi likambo moko yango nde ezala dernier tour ya question na biso président alobi alingi kocréer union sacrée ya bato bazala na bonne volonté mpona komema dynamique ya sika bon bato bazocomprendre yango na komaniola mpe eza lolenge ya koluka kocréer nouvelle majorité outi oloba yango ndeko na biso carbone beya carbone beni mituna bato bazomituna ekozala sur base de nini de quoi hein? Parce que soki olandi buku likonzi maponami masalamaki bon évidemment esalamaki lolenge esalamaki mais majorité moko bayokani balobi bamoni majorité lelo oyo crise eza te persistante crise oyo econtinue quand il na bainstitution kasi ekozala ndenge nini mpo bakweyisa majorité wana egoleko ningo tinda estce olanda buku likonzi buku ate mibeko obaku bachanger majorité. Bon, Ngai, je pense que ezali ba réflexion oyo il faut salama. Majorité ba identifier yango et pas informateur avant gouvernement et c'est formé. Alors bato baroki na kati ya parlement bato baza ba élu ba ponomi ba ponama na kati ya ba plateforme oyo ezali ku ba plateforme électorale oyo eza na kati ba parti politique oyo eza na kati. Alors ba parti politique wana nde ezali na ko se identifier que ezali ya opposition to ya majorité. Lelo ba plateforme wana ezebele ozana peu perdre allié IDPS AAA belé ba UNC ba AFDC même FCC yemoko batu ba comprendre te FCC ezali plateforme na kati ya parlement te na kati ya parlement baza divisé na ba AFDC PPRD AAA ba plateforme wana nde il faut ba s'identifier baza côté nini soki bango ba plateforme mais likambo wana esalamaki te ntango bapunaki informateur te kasi formateur lokola ezalaki Jean-Marc Kabund bayokanaki. Je pense que yango nde tolobi bon wana ezali na lobi ba réflexion il faut continuer na bato soki eza option levée mais jusque là ce qui est sûr eza que lolenge makambo esalamaki na mbilinga parce que accord moko ezaki déjà entre Cash na FCC. Alors identification ya majorité clairement et kenda quitté parce que na politique lorsqu'on veut mener une action ce sont les intérêts qui se posent. Ce qui na moment wana batuna kike voilà nga président na ligne économie boete na ligne na yeba majorité bazawa polinga que mona peut-être majorité se constituer ndenge mususu ke ndenge baza lelo. Donc c'est une option baroki ko s'identifier baroki ko sala ce qui président dégager majorité et que bande comme mususu balandier a eu majorité à 251 ako kende na gouvernement na ye calmement. Bon ce qui a eu yango pété et zappé option il faut qu'on réfléchir donc ezali makambo ebele nyonso il faut ça la maso il faut na conclure l'essentiel c'est de faire avancer le pays ko sale temboke kende liboso. Professeur alobelo komoko très important la plupart des temps batu basala rapport na ba poster ko se retrouver puis ba yibi ba ngindi ba ke. Mais tout ce qui se fera, comme Bandekwa Senko Balobi, na Bandekwa SSC, na Bisso Filimbi, na Bandekwa CLC, nous disons, nous devons tous arriver à faire avancer le pays. Et la priorité, c'est comment on arrive à avoir des très bonnes élections en 2023 pour que, cette fois-là, Tobanako répartir sur le bonne base. Lumumba Kasavu. Bobangezali, Batundike Bazo Manula, que mokonzi mboka alingi afungola porte na bato mosusu o bazali na majorité wana te bazomituna e osalama na loboko nini ya buku likonzi c'est ça makambo etali union sacrée ngai na yebi te ko définir yango président nda yebi union sacrée ya lobi eza nini et puis il faut arriver ya ko salela makambo nyonso oyo bakutu bakoyebisa ye oyo koyoka et respecter ba règles constitutionnelle. Alors, union sacrée, est-ce que les gouvernements de large union, inclusion, inclusif, tout ça, est-ce que ça yango to yebite, ngai na yebite, biso to mitunipe,
union sacrée eza nini mutu na mutu azo répondre na ndenge na ye. Est-ce que eza gouvernement oyo bato ya société civile bakokota na bato ya majorité na bato ya opposition bo okosala yango lolenge nini parce que majorité parlementaire eza ya yo te. Bon, est-ce que bato ya majorité ntango akoconsulte bango bakondima ke oui tofongwama na bato nyonso soki bato baza na majorité parlementaire préfabriqué wana bandimi yango c'est faisable, mais ceux qui bandimi yango te. Donc ezali jusque là des réflexions sur des réflexions, mais tout ce que nous allons faire, les actions auto entreprendre ezali pour que toi arriver que ba action oyo kozala mener na mikolo ekoya et koka kocha RDC sur les rails d'un avancement. Voilà. Je voudrais vraiment interpeller les chefs des confessions religieuses, les leaders des mouvements citoyens et de la société civile sur cette question importante qui fait que tous servent de marchepied pour que des voleurs, des assassins viennent se servir sur la nation alors que ils ont la possibilité de les en empêcher. Le langage que j'entends et que j'ai entendu même avant la crise actuelle, tout le monde reste dans la solution politique. Solution politique signifie merci. Donc, mutu nyonso azoloba, ezala mutu ya confession religieuse, ezala mutu ya mouvement citoyen, ezala mutu ya société civile, bango nyonso baza koloba kaka dans le sens ya oyo ba politicien baza koloba. Il faut crise euti na makambo ya élection, makambo ya mais libumu ya bato. Est-ce que baoki koloba na ngai te que bazomona que demain mutu mosusu akoya lelo eza Félix muto ya uti penza na parti le plus grand parti réformateur de l'opposition on azaka okanisa ke tango kaka IDPS akokoma côté libumu c'est le minimum côté libumu ya bato. Professeur, pourquoi ya libumu ya bato esengeli bato bakamba kamboka nde batya na nzela misala to politique yango wana bazo kundela côté wana. Oui. Mbula matare salam, mbula matare salam te. To changea bato yango combien de fois pe changement ni côté ya conditions socio-économiques ya bato échangé. Combien de personnes nous avons changé et nous avons travaillé pour qu'ils viennent au pouvoir et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça veut dire que nous allons encore tokosala lisusu même chose tokotia tolongoli Tshisekedi denge tolongola Kabila denge tolongola ba Mobutu mais tozwaka nini au contraire motuna ezalaki po tozoke na suka tolobaki tomoni président lobi azosangisa bato na masolo mpona koluka kosala liboke ya bomoko union sacrée na ntina ya kocreye dynamique ya sika bato bazomituna yosama na bokonzi na ye na loboko nini parce que maponami masalamaki lokola basalama bato bayebi majorité ou bien bato baleki mingi lingomba na bango eza wapi beaucoup le konzi lobi makambo ndenge gouvernement to pembola mataki ko kosala ndenge nini soki balandi au beaucoup le konzi elandami te na lobi yas alingi asala makambo po a continuer na bokonzi na ye na ndenge alingi na ndenge ya bien na ndenge à se servir probablement lokola ba mususu. Alors soki priorité est-ce que soko tali makambo
nous n'évoluons jamais vers le changement. Nous avions commencé quelque chose, tango tobandaki na tango ya nani ya tango Kabila abandi na nani premier ministre na nani Muzito asalaki effort potokoma na situation ya malamu na bato ya nani ya FMI. Mais mbongo wana nyonso ifale ekota na côté socio-économique ya bato. Ekota te. Balia yango lisusu, bato bayaka koya, balia yango, et puis continue ndenge wana. Oyo nani Matata ye, asali ba chiffre belé ya lokuta. Biso yonso kanisa ike mboke zoke de malamu. Effectivement, il y avait stabilité, il y a monnaie. Mais est-ce que après ça, et puis tobandi babiloko mususu baye ko embrouiller biso lelo, nous sommes pire qu'avant, nous sommes occupés totalement. Donc kuna na est batwazo kufa mikolo nyonso eloko nini toko changer. Est-ce qu'on peut avoir des priorités de ce genre là? Mais les priorités on ne peut pas les déterminer seul. Yango na lobby nzela oyo président a lobby ya ko consulter pona kozwa ba idée pe aye ko pesa alobi ngai na monaki ndenge Mobutu asalaka na 1990 ezaka ndenge wana aye ko sala discours na le 24 avril toye ko banda démocratie. Mais démocratie yango tango to sali conférence nationale eye ko suka na ndenge sukaki baye ko embrouiller cardinal lelo monseigneur Mosengo na momona ba embrouiller et puis conférence esili esuki na mabe. Alors donc ngai nakanisi que nous n'avons pas de choix. Nzela mokonzi afungoli eza malamu, mais siko efoto sa lango na ndenge ya malamu. Mutu nyonso oyo akiko pesa ba idée ba benga ye apesa ba idée, et puis toye ko sala un autre dialogue intercongolais bis pour revoir les choses. Ce qui makambo fayulu alobi et ko salisa, mais il y a pas de problème. Azamwa na mboka alobi a ganyaki pe ba tu as 5 ans alobi a ganyaki. OK, on peut regarder. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ce qu'il a dit? Qu'est-ce que nous faisons? On s'entend. Certainement, quelqu'un va vous dire non, il n'y a pas de gouvernement. Non, lokuta. Gouvernement et Union nationale et Salema. Oyo ko longola majorité oza ko tungisa président lelo na ba minorité. Donc ça devrait rester ouvert, et au lieu de rester au niveau des positions de chacun en disant non, oya lobi ndengwana il ne peut pas venir, non, ba kosala ndengwana te. Tala ba onyonso bazana ba idée sangisa bango, et puis tia eloko moko elongo tokomana situation mosusu. Mais la priorité c'est résoudre la question sécuritaire et la question socio-économique, sécuritaire à l'est et socio-économique à travers tous les pays. D'accord, tout ce qui n'est pas la consultation, ça, on a biso Emery, ce qu'a fait biso, ndeko Emery, et biso pour na yo, kanisi te que vous le conduire ko bukama pour président lobby alingasa la liboke topé lisanga ya boyokani union sacrée tout ça là, alors que constitution et si et chama kamdinge singele osala mapona masalamaki majorité moko izo kamba lelo balongolaka bango baba bakisa bato mususu na loboko nini yo kanisi matondo ya liboso na kombo ya CCT tolobi boye soki président Félix lelo déjà poko seza makasi ya balobi ka buku likonzi bongo soka komi wana ekozala kobuka buku likonzi te. Mais pesa biso chance aussi de magistrat ba 3 juges ya cour constitutionnelle et bukaki pe constitution yango tolobi ke constitution yango nenge ezali piégé problème ekomi politique ezali sous problème juridique était nenge ezali politique, il faut te résoudre yango politiquement à travers quoi yango tolobi ce qui Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État oyo azali différent ya ndenge Etienne Tshisekedi wa Mulumba
azalaki premier ministre ya conférence nationale souveraine, mais oyo azalaki na se ya mibeko to ya bokonzi ya Joseph Désiré Mobutu. Ezali différent. Donc lelo ata Félix azana na ba député te azali na ba gouverneur te, mais symboliquement même si bazolo baké azwaki élection présidentielle te, mais azali symboliquement président de la République démocratique du Congo. Donc azali magistrat suprême, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Tout ce qui aligné effectivement tolongolaye na piège oyo na boloko oyo Kabila na batonaye bakangiye banda mbula mibale, eh ben asala o babengi dialogue national inclusif. Na dialogue wana CCT ekoya na ba proposition concrète na ba expertise nyoso o tozali na ngo na kati ya mboka pe awa na exil bakosalisa poto rédiger charte nationale d'entente historique ya bana Congo. Après ensemble tokobongisa nouvelle élection avec Otozobenga gouvernement de mission. Ngwezali na mission nini? Kolongola mboka na insécurité, kosilisa corruption, kobongisa pe maponami. Wana eza proposition na biso ya liboso. Ya mibale, soki Félix Tshisekedi azui bilamba ya Kabila. Oyo Kabila banaki kolata po atingamela kaka na kiti. Ata ba Congolais baboye, ata social ezotambola te, ata sécurité ezokende malamu te, natikala kaka président na bato na ngai, batolia. Soki wana nde stratégie li appelle à une coalition électorale déguisée, biso tolobi na CCT que esengeli sikoyo bana Congo, ba mouvement citoyen, société civile, ba acteurs politico bazali main propre et ben batelema ba bengana Tshisekedi, ba bengana FCC pona bana Congo balongwa bombu. Et de trois, ceux qui Félix Tshisekedi a mis un concept au lieu d'utiliser le terme dialogue national de sortie de crise, a utilisé le terme il y a Kolobakeno consultation nationale. Il n'est pas trop tard, il faut plutôt qu'il modifie l'appel en disant oui, n'a échoué pendant 2 ans, nazo kende sikate na lembi nanga nazo kamakamba yango tenenga lobeki yango na Bruxelles tout récemment, eh ben bande konangai bato baboma mboka bandakala nga pe na kanisa na obongola bango mitema me batikalika bamiyibi batikalika mitema likundu bande konanga ba politicien ya sika boya kosalisa ngai po tolongola mboka na bongo. Ozali na États-Unis, Donald Trump atikala kozala ministre ya États-Unis te, mais aye na mutokasika. Tozala na France, Emmanuel Macron, il a fait une nouvelle majorité de rupture totale qui n'a rien à voir avec ceux qui ont géré. D'accord. Courage. Pour des visions nouvelles, il faut des acteurs nouveaux. D'accord. Toyoki yo tango na biso ekomi na tango na biso ekomi na suka eloko na simbi ete biso bino banso bolobi dialogue eza mabete mais sengeli lokola bandi na consultation akende eti na dialogue yango wana ezalaki linaka na biso tobetaki masolo likolo na lisikulu ya président Félix Tshisekedi oyo laki kobanda na mposo eye masolo na baye ya ngambo banso ya politique me bato bazali penza na mpifo mpona koluka kosala bomoko pe komema mopepe ya sika oyo kotambwisa mboka tokokoba masolo yango na manaka mosusu soki bandeko na biso bakozala na tango kasi totondi bino baye banso bolandaki biso na linaka tozwi ngonga ebele ezalaki émission na biso na bozindo na VOA na Idi Isango ezalaki wa bino mo tambwisi Idi Isango botika la malamu.